Mama Shako osalaki penza malamu. Mama Shako osalaki malamu obimisa famille na ona poisa. Oui. Bango penza kambali yo. Bango pe kaka mutu balia kilipasa na yo. Oui. Mama Shako osalaki penza bien. Mama di mama akoyate. Akoyate bakoteka ba pati. Ya mida na bakoteka ba pati ya soso. Bakoteka ngo. Bakontine comme mbongo wana. To Thompson ezanga lisu. Mama Shako oui oyebaki. Oyebaki. Seiba nango pe. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote ba rando na ba randonnette. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Noirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko ndenge ezali boye. Mama Shako akufi balongolaki 3000. C'est vrai, bokamwaki. Mais siko bozomona, bozoyoka. Balingi kokunda yete. Bazali kozela mama di mama aya po kendeke na bibembe nyonso. Na bemba papa remba ba profita kite, balingi ba profiter. Bazola tsa clair ke ebembe yango ndezali héritage na bango. Ebembe yango wana ndezali oyo kobongisa ba vie na bango. Bandeko boyebi yango bien non na famille so bozana mutu moko asomba lupango bino bosomba ta lupango te misusu bavandaka pa na ye misusu bafutelaka d'avance bazaka na banyongo bafutelaka bango sikoyo bino kobongana bino bondokanisa nini ngai te bino bondokanisa un jour soki ndeko na biso atiki biso lupango wana yango nde tokoteka tokokabula mbongo tokobanda commerce siko Mama Shako asomba pe lupango te po ayebi bango bien surtout lokola bota na ite ayebi ke non soki na sombi bakoya kobotola bakolianga noki po batika na lupango. Mama Shako azwa pe bana na bango abokola comme bana na ye me babotola bana ngo or ke Mama Shako akoya kotika héritage na mwana oyo ya ponaki azwa po abokolaka ndenge tomonaka bamama tiala mwana aza na bana ndeko na ye azaka na bango donc beyebani déjà ke bano bavandaka na Mama tiala mwana baza beritier na ye akotikela bango biloko eyebani. Alors sikoyo Mama Shako bango babotolaki sikoyo ale bango bayebi bien bango kaka te biso nyonso toyebi ke chaque comédien surtout ayebana toyebi déjà ke soko akutaka combien toyebi belle vie ndenge aza wana liwana ekutaka combien oyo akotika na famille bien sûr ya kozwa eloko te toyebi Naomi Barcelone liwana ekutaka combien toyebi déjà même ikutu ba chroniqueur Vincent Toulouse toyebi siko soko akokute combien liboso aza kokute zéro moto a poisson de mer mais siko liwana ye eyebani soko akokute combien bon oyo Vincent Toulouse problème eza te po ye pe soko azwa grade mpo na liwaya dadi kikambala na kanisa boyebi histoire ya famille wana ndenge bakangaki mbongo na ba poisson de mer bafungoli nango chambre froide ya quelques jours quoi. Donc ba comédien nyonso bayebi yango déjà ke bakoma famille na bango déjà batalaka soki mpiaki ekoti na famille bazosambela moko akufa mpo bango bazwa mbongo yango wana mama di mama akoya te po ayokaki liloba ya Mama Shako. Mama Shako abelelaki azoli eloko te soki siko akufi bafamille na ye bakoya kolia bango basala eloko te alobaki yango na ndenge ya mokolo alobaki teke bafamille na ye bali balia ye déjà bazalaki déjà prête. Mama Shako sa banda kosentir bazosouete liwa na ye ayebaki yango déjà bazosala ye calcul na kanisa banda kosolola na lipasa ne ya poto
lipasa na poto na mama Shako nde mutu bazalaki na basekre wana bayebaki ke famille awa bakokolianga. Donc mama Shako aza koyebisa lipasa na ye tala nga ndenge nazawa ndenge omoni nasalaki émission wana nalobi ke o bafamille na biso bakoma komona boye awa nga nazolia te soki nakufi bafamille na nga bakolia nasala eloko te lipasa na nga soki nalobi bongo yozalaka su na Congo te awa na Congo bango bakoma kosambela nga na kufa bazwa mbongo babanda ya bango bacommerce bango kutu bakokaka commerce te soki abandi lelo ateki pate ya soso lobi akwei akomoteka poisson de mer ezanga lisu po akwei ate ateki soso na nzoto na ye pa ya koko wana aka na kwe. Donc mama Shako akosoba na lipasa na ye lokola bango mpe baza na bantene ebele na mito bayebaki ke mama Shako oui asololaka na lipasa ale balobi tokolia moto ya liboso lipasa bomoni te ke différence pas même ya une année lipasa akufi lipasa moso akufi parce que fo babando lia oyo azalaka na poto mpo soki balie mama Shako nde moto aza mbongo oyo ya poto akoya mpo akunda lipasa na ye ntango akoya mpo akunda na lipasa na ye akoloba makambo baza kosolola na lipasa na ye. Donc bakobanda okanga bandoki kaka leki na bango moko bake susu na ndoki mosusu bazalaka wana ya famille bazwi na chef de famille balatisi epine yango wana bayebaki te soki tolie mama Shako tokozwa mbongo te mpo oyo ya poto aza lipasa na ye babotama mokolo moko bautaki bisika moko alors fo tolia liboso ya poto bandoki ya mike balobi no toka kodinda no seya tokatya na dingi bandoki ya minene balobi no toza na bakontaki kuna toza na bandoki na poto toza na papa Matondo lemisa papa Matondo na bosani yo te papa Matondo mosusu balobi toza na papa moko kuna ale boum bayi na jet privé balie ndeko ya Shako oyo ya poto ntango balie ye balobi towumisa te surtout kutu oyo akuna ya poto tozwi ata mbongo na ye te ebembe mpe awa kuta koya te towumisa te toenchaîne mbala moko ale bazwi balie mama Shako balie sikoyo balinga balie ekuta avant ntango baconfinement bandaki nzela moko na lipasa akufi sikoyo semaine elandi mama Shako me balekisi baye kolia ye sikoyo ale baye kopia bango mbongo na fondation mama Denis Nyangera bapesi bango combien $20,000 me balobi te etikali mosusu baya kobakisa ata 10 ata 5 ata 15 d'avance mama ntango akoyoka mama Denis atie 20 ye sikoyo akotia bacarton na 15 mosusu likolo bacarton poisson de mer ya Thomson bamafuta déjà mbala moko toyebi bisika tokotiango ndenge baza wana si bapreparaki na chambre froide bakotia biloko wana donc ndenge baza wana si baprepare bakaye na baoyo babuka biki bazongeli kotanga basombi kaya sika mpo bakomaka bongo sikotanga bakozwa mbongo nyonso wana ale babandi vie me mama Shako salobaki mama mpe bisika azalaki sayokaki moto ayokaki message wana te ezali mama Denis Nyagero yango fondation na ye epesi bango mbongo me sikoyo mama sayokaki akoya te bokozwa mpenza kara oui bakoya te ko mama Shako azwi kara te mama Shako oui maloba na ye mama asalela mama ayokaki peke nana azolia te ntango mosusu soki azalaki vivant balinga basombela ye mpe kaka lupangu ndenge basombeli Gabriel. Est-ce que Gabriel azelaki bakosombela lupangu azelaki akokoma mama lupangu non brusquement bam pum alotaki yango même pas akanisaki mapango ezali makambo ya ba Naomi Barcelone bacoquette bababy doncha akanisaki bato wana alobaki nga Gabriel na liste wana botiaka te yaza kokontene kana bato angola makomi na lupango nga ndenge moko mama Shako aninga kokoma nango bon gloire à Dieu kaka akomi nango te mpo balingaki balia ye bazwi susu lupangu
soki bazwi susu lopango baye kosoza susu mbongo ebembe bacomédien tala bino botikali vivant boyebaka ko bosignaka bapapier déjà na banotaire boyaka na notaire kuna soki boza na notaire zwa avocat kozwa mpe moko te zwa baavocat différent ozwi avocat moko osali na ye papier koyebisa ye te koza na avocat mosusu okati eti na Brazzaville ozwi so avocat mosusu osali papier soki okufi baye kotika mbongo batika te bon likambo kolobaka kolobi soki olingi bapesa otangi koma moto olingi bapesa agere ebembe na yo na famille soki mpo olingi na bavoisin donc ndenge okomona kaka mpo nga na koloba teke ndenge mama Shaka alobaki soki akufi bacomédie bakunda ye bacomédie bango mpe bakokabulaka mbongo yango kote kuna miyibi kote miyibi soki mpo lobi otika bacomédien otika famille sikoyo okende so mpanani pashaka Congo kuna na koloba te na koloba rien na koloba. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonné, fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, tata et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu es mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a rosa insaote. Donc on a quoi les katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonné, fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, tata et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu es mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a rosa insaote. Donc on a quoi les katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonné, fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, tata et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu es mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a rosa insaote. Donc on a quoi les katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss.